Saratola TV. Diriger ezali ça la provision moko boye pour na lobby. Mais aujourd'hui qui leadership il y a maman si là eza pour na ça la provision pour la jeunesse ou eza na simana été. J'ai l'impression c'est comme si c'est pour détruire une partie à Batou, un bon nombre y a Batou au lobby ba pesa bango dégoût ya ko sala mosala o donc esengeli. Saratola TV. So tali ba mère ami nyonso ya mama Sila aujourd'hui bazala na été. Saratola TV. En tout cas mama Sila aza na repère aza na référence te. Saratola TV. Les abakouk makambo bayaka koloba sur la place publique eza na mutu oyo azwaka makambo wana amemeli bango baye na télévision ba exposer. Tu es sans ignorer mama Sarah avant ba mama na biso ba kinde Dubai awa toyoka ngo na munoko ya les abakouk babwaki si belle vie kokenete yo toyebisa ki yo tokola kisayo patati patata. Et à la fin de la journée, tout le monde a fait bateau Bakena Dubaï. Apparemment, si la bandela n'y a les Kakapanzara bateau parce que Saratola TV, la chaîne qui assure. Nalo Bakaboye, après Lucifer, Eza Bakongolais. Koka moi monde à théâtre et commis, pipa yoa pipa commis kolukaliwa ya bande comme susu. Bakomi ko sanjo la pe batu mususu kolala kolamuka toko mona mafinga eza batu baza ko finga mana kombo ya Sila po Sila za nani na théâtre po Sila zo représenter nani na Congo po Sila aza nani na sa moi oyo pour que batu nyonso ba finga manga pona ko glorifier Sila. Makambo elekanaka na kinga kati ekomaka na minoko ya bambwa ya Sila ndenge nini nani amemaka mino mboko zwa kiti vanda parce qu'on va analyser jamais makambo eko utaka na kinga kati eza makambo esolola maki na kati ya bureau ebimaka na réseaux sociaux c'est eza parmi bango eza na muto akomiselaka batu makambo na réseaux sociaux mino mboko zina mpe kiti ovandi yo moko pe Sila zwana mpe kiti vanda communauté ya ba insensé ba abakouk bozo bakiti bo vanda famille bota bozo esika bo vanda tomeka ko analyser nanu na papa tadi mama top akomi ko finga ma matin midi soir est-ce que mama top aza adversaire ya Sila mama top na Sila baza baninga baza bata âge moko baza génération moko. Différence c'est ça mama top aza munene mama top abalaki mama top aboti bana c'est ça la différence si la sora boti na nuté la cité que si la za mwana mkia mukolo akala makasi asa ya kutu mama ni mama za ya mama Olive Lembe Kabila asa mwana mukete babilora mike alata wana te kiti sarambula na ye asa mukolo makasi amuninga na bisote. Et le rodi nezo sala ke batu nyonso ba finga man internet pona adorer Sila. Sila nzela ngoya yo ya poto okomi ko lukela ngo na modèle aboy. Nzela ngoya yo ya poto po yo lelela mama lora mwana mke mama memanga pe poto mama memanga pe poto. Poto ngo faut se victimiser boye pona ko fingisa bande ko mususu. Na yambile lo papa tadingala pa ye paza victime ya mafinga. Est-ce que t'as dit à finga rabat? Est-ce que t'as dit à clash à rabat? Topé ba analyse yazo salandeza ko piquer batu. Mokili mobimba ba ofinga makapo na mutu moko. Mutu wana za nzambe te. E bongo lelo mutu wana soki nzamba zimoli monae. Bokukumisa nani? Bonjour Tadingala. Bonjour Tata moi Sabana Nanga, Saratola. On est santé no Rabana. Ouais, santé ça va, bien que des fois il y a l'estomac qui me dérange mais ça va. Nzamazo son maman. Ça la paix OK nango bien. Ouais, boulot pena ezo kende penement qui toko malgré bamboa déjà si bazana kati mais toujours faire face entre des personnes conscientes et puis les personnes inconscientes donc très bien na épisode tokos net na film ça là fallait ça ne ni boye t'as dit pour le problème ça boye et ça boye
Donc on ça bon tenga mon ande mo doit facile donc na émission tokos na net na film. Dieu fait grâce oui. Bon, on les laté apparemment va flèche mati toyebani. Te toyebani ko ça assembla te ba flèche mati. Tes flèches maintenant ça va. Flèche maintenant go mal. Mais t'as dit dès la mona on dit ozama bo makasi ozo banga ko ba flèche mati po no banga bato ba osengo mbongo. Tes flèches maintenant au matin. T'as dit. Wana ngo betaka ndika lobaka ke wa do betaka non ndika ezate non ndika. Tes ba flèche maintenant à likolo. Ça va pnda hein. Tes ça va. Mais la moni peut santé ça va. Ouais, santé Dieu fait grâce en tout cas ben on est là. Hein. On fait avec malgré tout ce qui nous entoure, mais nous sommes là. Babolat, toujours vivre quand on a manger Jésus-Christ. Après sa santé quoi. Film. Mais ça apparemment il y a dans ma camoufle aux lukapo et t'as les lina et l'obelinetti. Té non répondre. Naza pena pro. Naye. Oui. Oui naye. Oui penza. Naye. Nana mutu moko azap nana besoin sola na yo asola ide ananga par rapport à ba contrat de travail. OK. Asola inanga et asola na peut en particulier na pesa ki numéro na yo. Mais aip singa bi maman Sarah. Eza ni kamona mona on dirait et semblera tadi ngala pas difficile mais biso pesko yo na nenga ba contrat na biso. D'être au travail à plus qu'au travail na bateau bazar ba responsable marié tout n'est absolument papa t'a dit maman zati bon on a osé répondre clairement en tout cas déjà au départ de konanga so ya moi si so ya mobile déjà ce qui sera lobby qui appelle ce numéro nanga et pas moi na moi si mon boya poto bien nine eza lokuta parce qu'elle connaît le principe à PSAT on a déjà côté kuna naebi ke a PSAT preuve j'ai une amie Chika master nanga bena kala dernièrement à Komelinga na Facebook à Lukinga mais papa t'a dit je t'ai cherché mon ami ça fait longtemps une fois j'ai appelé maman Sarah à Pesanga numéro na yo maman Sarah à Boyo Pesanga c'est que je dis elle est là en France je sais que déjà Sarah a PSAT parce que principe yangwana consigne yangwana soit à quoi que notala na chaîne nae yo mokozwa mais ce qui contraire comme il y a des conditions il faut être responsable il faut avoir une femme en tout cas maman c'est que ngana signé na contrat on a té t'as dit no yo ba contrat tout t'as dit na bien mbongo penza c'est pas le fait d'avoir une femme qui rend un homme responsable. T'as dit do yo ba contrat nya son avis obanda ko rater kaka. Nicolas Célibat. Le contrat est comme à conditionner mutu, il faut avoir une femme ce que l'année contrat na bien ezali na ba contrat ezali kolo nango. Donc voilà, je l'ai toujours dit, je suis responsable et je resterai responsable. Et si c'est un contrat pour le travail en tout cas, je partant mais la femme tala bobotika ko lukela ngai makambwana boya luka sili na muto muto libandi. C'est pas comme ça que les choses se passent. En tout cas, tu as dit que tu as moi analyse. Oui, maman. Omoni makamba théâtre au banda et bandi. Banda si la yana monda, il y a YouTube, il y a réseaux sociaux. Ba insulte et comment makasi, bata théâtre bazala sou na valeur te. Na ebité analyse dinoko sala ningo mona batu. À chaque fois qu'on a ça remarque mon ressort si la nga bimsa filme ba créera. Faut pas créer. Ba ko créer le moment que ba bengani tel, ba sali tel, ba créer la visibilité. Oh ya zara na ngote soit yé mo a sepelara ba finga to zo rendre ba compte na ba artiste nyonso ba fingela ke bango. Merci beaucoup, Maman Sarah. On a encore répondre peut-être na dévolé si tout va bien. Déjà au départ dire depuis la présence de Maman Sila sur les réseaux sociaux, na application YouTube, et tia confusion, et tia écoute ici anti-valé rebellé na secteur et théâtre, et vous avez parfaitement raison. Parce que vous savez aujourd'hui Sarah, lorsque toi tu n'es pas sûr de toi-même,
lorsque tu n'es pas sûr de ton travail, au koluka moyen au que nos simba kiss, au koluka moyen au luka ba appui, au et ko banda ko sala ete musala na yo e banda ko vivre e banda ko bima visible sur la place publique. Maman si là au départ yemoko a témoigné na émission il y a confrère Nabiso Vincent Tulise. Atika kana déjà théâtre. Aboya kana YouTube. Non, côté YouTube, tu vas forcer à forcer aya na YouTube. Déjà, au départ, quelque chose au yo katina yo ezala kité. Mais les gens ba forcer yo ya ko forcer. Au koki ko sala yango, ceux qui yo modon communiquer non ah c'est mon travail de fona sala yango. Mais ceux qui au sali yango impona ko prouver batu que non ngana ye na sali pona luka moyen na s'imposer au créer mokili au kutanaka na ba makambo nyonso. Même ce que nous apprenons to yebite soza ya solo bien eza ya lokuta, mais nous apprenons même cette chaîne azalaka azalaka directrice générale ya chaîne wana te azali c'est plutôt azalaka partenaire ya chaîne wana oyo bakabolaka pourcentage. Je ne sais pas ce qu'ils est solo ou eza lokuta ezali ba rumeur. Oyo donc les kaka. Déjà ezali départ déjà donc ezamabe. L'arrivée ya maman si là na YouTube en tout cas écoute ici anti-Valère Makas et surtout les comédiens baba sous na place ils ne sont plus respectés. La seule personne que les Abakouk imposent na théâtre, il faut qu'on respecte ces maman si là. À part maman si là, on doit respecter aucune autre personne. Or ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est que nous demandons même na maman si la YouTube est en application. Ça ouais. Babunda bakota ba Netflix. Sarah, YouTube est en application. Moi aujourd'hui ça me fait trop mal de voir que tout le monde sont insultés na combo. Il y a une seule personne de gande autour de la question, mais cette personne wana garde silence. Cette personne wana au comment elle danse. Cette personne wana au comment Azalina Essengo. Vous savez même le président Kabila à l'époque, Raïs, je l'aime beaucoup. Même lorsque les choses l'Obama, à chaque fois qu'il a eu l'occasion de passer à la télé, il avait toujours un message. Et le message, il quitté que pour à côté na kati ya bato bazoko critiquer na ko finga gestion na ye. Elle était toujours à côté de la nation pour dire aux gens ngai erbozo koloba biloko na ngai. On a besoin que mboka na nga lobi ezaleza oyo eza aux preuves aujourd'hui. Oyo ezoko salema na mboka na biso actuellement et babenga kango continuité ya l'état. Les actes posés aujourd'hui par Moutou Ayaki remplacé papa Kabila Azali notre président papa Félix Ezali, c'est que papa Félix a trouvé sur la table de papa Kabila. Aïe Azui a continué yango, c'est comme ça. Et ça peut le coup là, papa Félix Aza, il est en train de travailler pas seulement pour un temps Oyaza, mais Azoko travaille aussi pour demain, pour que Oyo Akoya ko remplacer akuta na table naie quelque chose. Ça doit être comme ça. Diriger c'est prévenir. Diriger ezali ko ça la provision moko boye pona lobby. Mais aujourd'hui qui leadership il y a maman si là eza pona ko ça la provision pour la jeunesse au eza na simana été. J'ai l'impression c'est comme si c'est pour détruire une partie à Batou, un bon nombre y a Batou. Au lobby, bapé ça bango dégoût. Ya ko sala musala o donc sengeli. Mes frères et sœurs, Sarah, baba na ko fingi sa maman Sila, baba na ko finga batu na kombo ya maman Sila. Acceptons comme maman Sila aza na pouvoir, c'est que le représente au Congo, azali na succès, elle a tout ce qu'il faut. Faisons un effort, ya ko longo la maman Sila na application YouTube. Bolongola na application YouTube, cherchons même le moyen moko boyeke mama si la côté Netflix wana na Netflix wana azala lokola mutu oyo batu nyonso balinga kolakisa biso ke au Congo la seule personne qui doit être il faut qu'elle soit respectée zaka mama si la na monde théâtral bobolobi non mama si la to côté na Netflix wana ki a fongoli porte ba comédien mususu babandio kota ça sera quelque chose de bien. Sarah maman bazo bomanaka pona ba miette au YouTube apé ça. Miette. Ça représente rien. Au lieu de travailler fort, aujourd'hui SB ezali moteur il y a production. Bellevue eza industrie il y a cinéma. Maman nangai dinana la douce azoko produire
tu sais ce qui unité moko boye et ezakati na ba mama wana misat et ko influencer ba bobo et ko influencer ba adai lunga et ko influencer ba mibali wana nyonso ya koya tout autour na bango ba ça la force pour faire avancer les choses. Mais sinon ça c'est la honte. La personnalité d'une personne est définie par les insultes que les gens apportent sur les autres et par ton nom. Ça fait pas la beauté et que vous ne serez pas visible et crédible même sur le plan international. Parce que aujourd'hui, moi, je ne pense pas on peut entrer quand il y a internet peut batangi la grandeur de Maman Sila. Je ne pense pas. Donc autant été mais au moins nous avons besoin téléphone on a besoin autant comment ini edo autant ce qui peut au quotidien net autant Ursil Pechanga mais tandis que visiblement Ursil n'est pas mutu donc azawana eza Maman Sila. Mais qu'est-ce que Maman Sila azoko tiana mituna biso, qu'est-ce qu'elle prépare balé qui même ba oyi azoko encadrer pour demain, ça sera l'échec. Tolo bagé théâtre à Congo ils ont chité le théâtre au lieu évolution en tout cas contrairement à ce qui s'est passé hier au moni lobby ba papa na biso ebele ya théâtre bazala formé té pour na ko former batu misusu. OK. Ils étaient rien que les acteurs. Ya basi bazala qui rien que les actrices. Siko ba oyo ba yesiko bazali na posa ya koyo kolana ya ko former batu misusu. Mais siko na koyo kolana ya ko former batu misusu wana hein? So koye kola. Yeah, sorry, yeah. Des fois I'm crazy. I'm crazy. Yeah, I'm crazy. La langue lingala, des fois, ça me semble un peu difficile. Difficile, plus anglais. Hein? L'anglais, je la facilité, puis et la langue française, tu vois un peu qu'est-ce que tu vois un peu qu'est-ce que je veux dire. Yes, voilà, I comprend. Voilà. Donc, bazo koye kola. Bazo pe ko exercer ndenge donc sengeli mais na kati ya babilo kwana Mama Sarah bakoti si anti-valeur bakoti si mabe bakoti bosoto yango ozomona ke au lieu que le théâtre avance ezozonga sima Sarah tata mosa bana nanga YouTube eza application aujourd'hui tout le monde crie je suis le tout puissant je suis beau bon so YouTube bakangi na tiki nanga abaye na ya biatiki musala lelo a kolala donc ala muki alobite ateki yango ekomelo mususu tokosuka wap men na yebise mikolo nanu te tonton YouTube je suis ton neveu mikolo kokanga nanu te laisse-nous d'abord travailler bitumba ezala ya YouTube te tu vois Maman Sila a des qualités tout ça une émission yozomi talaka nini azala na moi si mon poto datindela yeba photo soto ça l'émission donc c'est normal pas mon non je suis en pleine émission pour bazo solani na vidéo voilà donc aujourd'hui en tout cas plus de 25 ans d'expérience, il y a Maman Sila. Nous devons définir que Ezo Kenever Penana Mai. Donc voilà, c'est un peu ça. Na 25 ans, on a nios tout na comme vous te ça dit 25 ans. Na 25 ans nios sur la carrière à Sila Salinini. En tout cas, Maman Sila azan a repère te azan na référence te. Ngana azan na référence. Référence na eza auto vivre lelo. Mais Kassime, je suis en train de venir maman. C'est parce que donc au précédent mais sinon je voulais Koko Yawana Omoni Maman Sila o azo transmettre lelo et pas bat. Et ça c'est qu'elle avait reçu hier et pas maman o ye moro doit appeler ça témoignage idole na yo maman nani mère ngo doit kufa. Ah bon et yaka non maman bomengo te mindondo te maman ba mère na biso na pena ya kala wana apoye pas mutakala atanga même kombo na ye elle a copié cette maman yango moni décor dans aloba na théâtre tozaka kana ba copie na ba copie collé copie na ba copie et c'est-à-dire aujourd'hui peut-être on allait penser na Maman Sila que Sila azwaki image ya maman moko boy o a copier ki lobby mais er aye na théâtre tala oyo ya sali tala oyo donc a pesi biso maman ini edo aza na moins ya na ba année oyo a exercé na musala ya cinéma na Nigeria mais aujourd'hui cette dame azali marque Maman Sila azali marketing Taza marque ba non maman azali marque te or
en elle ayebi ko jouer ayebi ko incarner rôle na ye o donc a copier pas ya maman wana on allait trouver des valeurs oyo ekoki ko sala ke bano bazo ko ya lelo ba copier. Aujourd'hui on parle que Mochopi a copié Sila, non mais c'est parce que Sila a hérité quelque chose et pas ya mutu moko boy. Mutu wana kufi image tikali donc et pas ya Sila. Sila lelo so ki donc aleki mutu moko boy azu image wana a continuer nango. Mais contrairement na Pululu, contrairement na oh ya mwasi oh aida donc a copier comme nani ndeko na biso mwasi nani na buyi ya buyi. Contrairement na Fiston Sai oyo ke non aza lelo ke Fiston Sai na théâtre a mema boyi. Contrairement na ba mangobo, contrairement na ba maître paille, contrairement na bateau pena que non so fani pour lui que non bateau pena na théâtre a memi boyi. A memi quelque chose. Vous comprenez? Parce que s'il faut parler, il y a production, il y a film aujourd'hui qu'une comédienne a ça la production opena koloba production maman si la azoya peut-être na 3e ou 4e place oyo que non ba collègue na mususu ba memiye na loboko po abanda ko ça la production. Jusque là moi je me pose des questions en quoi la société congolaise ba ko kanisa maman si la. C'est comme ça oyo tu koloba si il y a quelque chose que nous devons penser et pas ya maman si la et kozala kaka oyo tozo komona sur la place publique na réseaux sociaux. Les insultes, parce qu'il faut qu'on se les dise, et jusque-là, Toyoka Mama Sila t'est passé à la télé pour insulter une personne, mais sauf Toyoka Kaka, Mama Sila Koloba, qui est fan, Jiraka Bangote. Et ces fans wana o Jiraka Bangote qui sont en train d'humilier, d'insulter le personne Nakumbo, ya Mama Sila en tant que leader, Bakataka hémorragie pour sauver. CV na yo, lobby na yo sur le plan professionnel. Tu sais, les gens qui sont professionnels, Mama Sarah, Akolinga, à aucune seconde que Azala attaché par les antivaleurs par de bêtises parce que éco rendre crédibilité sur le plan professionnel. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup Papa Tadi pour répondre vraiment à la question na moulaï mais ou faire comprendre na bato ba Rolanda Bissom. Na lingai na tout no mutuna o na ebi que osa mieux placé à répondre en mais tu peux analyser. Si la belle vie ba oui la rani. En tout cas, Kando Lobby, le fond pena toye bagate. Mais la forme, tokoku ko répondre ezali, il y a la jalousie dedans. Il y a la jalousie dedans. Au menu, dans la vie, si tu veux bien vivre, Sarah, ndeti biso bana mibal, faut longa mbongo, olongi na lokumu. Ce qui mbongo et pas na yo o trouva kango normal le kumu okipa kango te nzoto a mwasi eza e loko mobali azoko banga tu seras très à l'aise na ba point nyonso mais soki ka oluli mbongo oluli mwasi oluli le kumu oko finir seulement na ba n'importe quoi sur la place publique. C'est que na comprenant hier on avait sous-estimé Bellevue. Hier Bellevue ba pesa ye chance te. Ba benga Bellevue moi na moi ya mobola ba bola moko boy papa na yo da sala ka so nini maman na yo so nini. Mais aujourd'hui la vie c'est Dieu qui donne la vie. La bisonio soto yebi. Mais vie o ya mokie sur le plan professionnel que maman si la azanango presque c'est grâce à Nzambe à Sala et pas Bellevue a eu connexion et Mimi et pas maman livre et boti mbuma odon qui boti aujourd'hui. Makamuna bango en tout cas personnellement n'a évité mais ce que nous voyons c'est la jalousie pure et nette et simple. Entre les deux nana maman moninga et pas maman Olive. Selon ce que nous apprenons il faut qu'on se le dise tout voilé ba fasté. Bellevue était la première à être chez maman Olive. Maman Sila aya après maman Bellevue. Mais ce qu'on koye ba ke oyo amemi oyo kuna eza moi pasi mais Obisoto yebi que c'est maman Bellevue qui était avant maman Sila. Et yo yebi bisonio so na place publique tolanda ba émission ndenge ba koma ko finga pe maman Bellevue pour dire que yé mutu do banda ko benga batu yé mutu banda benga batu peut-être aussi yé mutu benga maman Sila pour amema ye kuna. Je peux répondre comme ça. Kola la kola muka
eza lokola ngana toza na kati ya bureau awa tosololi ngai yo Josué lobi kuna émission bandi kosalama kuna na ngambo ya bayams bakobeta masolo oyo tosololaki na kati ya réunion a biso misato makambo ezalaki awa ekomi kuna ndenge nini makambo esalamaka na kinga kati bato baza mosika na Congo Kinshasa bazwaka ngo na facilité pe babimisi yango après mikolo ekokisana. Au départ déjà ndenge toza 5 boy na plateau. Ce qui c'est qu'on a parlé ici et bimi libanda c'est que moko na bisonde accueilli koyebisa bato na libanda et surtout ndenge ozui ba exemple ya ba yams. Je suis souvent à côté des yams pour travailler. Automatiquement, bokolo bakete eza tadi muto abete li yams. Yams li solo, yango yams lilo azoya koloba makambo sur la place publique. Mais tout ça, les aliments qui a considération na manquement de respect et pas maman livre. Na manquement de respect na bureau nyonso ya maman livre. Ta Sarah. Na yebite hein. Pour personne qui te lobby et comment ko flatter maman livre pour to kende kinga kati. Je ne sais pas comment les gens bakana facilité moko boy afani pena azotanga kombo ya maman livre na bêtise mon boy. Sarah, celle qui a été 18 ans. 18 ans. Donc plus de 10 ans première dame ya Congo. Mboka oyo eza lokola comment dirais-je? Eza lokola continent. Mais facilement, tout le monde des fois aussi, donc on a les gens sans niveau, les gens qui ne sont pas cultivés, les gens qui n'ont même pas le niveau de maman livre, mais à Kofan a facilité, c'est parce que peut-être elle a été informée ou bien ramener yé babiloko à 8 ans il y a traité, elle passe à la télé pour parler na combo ya maman livre na elle n'est pas Dieu, elle n'est pas Dieu, mais Sarah. Les gens sont Nzambe à élever à un niveau mobo. Il faut accepter, supporter son élévation pour tchaye dans la place de Sengeli. Ce genre de choses ça prouve suffisamment. Les abakouk makambo baya kakoloba sur la place publique. Et ça na mutu oyo azwaka makambo wana amemeli bango baye na télévision ba exposer. Tu es sans ignorer maman Sarah. Avant ba maman na biso ba kinde Dubai awa. Toyoka ngona munoko ya lizabakouk babwa kisi belle vie kokenete yo toyebsa ki yo tokola kisayo patati patata et à la fin de la journée tout le monde peut bato bakenda Dubai. Apparemment si la banzela nyonso to le kaka panzara bato parce que na kala na ebaka peshanga zara na meta na ndeko na biso meta Léa Ndaya. Oui, c'était sa mère. Bangona Léa Ndaya. À l'époque maman Léa succès folle. Akaboli peshanga na Léa Ndaya. Akuti susu peshanga na Fatou Miracle. Akaboli bangona Fatou Miracle pour ya régner. En fait à vivre na esprit à diviser pour mieux régner tout le babongo parce que tant maman livre azaki na belle vie tozo mona liste akendaka na bato ebele azaki entouré bato nyonso ba comédien nyonso azo embrasser bango mais lelo to moni maman livre penza akati o baloba mna zo kata to lo bape ke azokota pour diviser maman livre na bandeko mususu po yazo esika pa maman livre yende ka nde basungaka ba edaka. Sarah, je veux te répondre. Je disais, maman Léa Ndaya à l'époque, Kazaki n'a succès fou na des impossible. Eza la fille mon côté, il y a Simba, à ça la succès. Le quoi Léa? Le quoi la Léa, Azate. Azate ti le lopé à côté à la cause à la té. Léa. Azalaka na marque il y a yé moko qui Léa à copiater. Donc tu sens que non, lorsqu'elle est sur la scène, vous sentez que Moutou Azali. Omoni, je vais te dire un truc Sarah. Nous autres on est aux aboués, ceux qui lianze koti. Okobano yo kama mukusa moko boye. Moi mukusa na e bano tinda yo obano krater. Kwanza. Ozo kwanza malembe, eri ozo kwanza wana et pas lianzi. Ezo ko déranger yete et pas lianzi eza caresse o ezo tinda lianzi ayaka mwa monene mais eza la bongo donc yo ozo kwanza na pona yo ozo yo kandeti mwa bien mo boy mwa passe mais lianzi azo monango eza caresse ozo caresser ye ozo pese vitamine aya monene soki akota ki bien te moi parti na mususu donc ezaki libanda ezo kwanza na azokota lobiso akwanzi
misusu azoya monene lianzi akomaka dérangement de fois soki azuika moi place mon boya fandi et parti ya nzoto kaka mokie okomona ebano tungisa nzoto mobimba ezotungisa nzoto mobimbana okozala obligé fo longola lianzi wana ata cicatrice ekotikala mais ozwa kimia. C'est pareil avec ces choses. Sarah, Yonanga toza awa. Maman Olive n'est pas Maman Olive Azali Moutou. Azali Niamate. Maman Olive, c'est une personne. Azali n'a pas conseillé. Azali n'a intelligence. Azali n'a connaissance. Et Maman Olive, n'oubliez pas que Azaki moi aussi ya mokonzi mboka oyo. Donc Maman Olive Azali n'a pas potentiel nyonso. Tout ce qui se passe ayebinae. Mais il y a un jour oyo ekokoma mokili pe ekolobakeno o. Mais ndenge nini ba yini mutu wana koleka batu nyonso. L'exemple au yozu tout le monde en parle. Banzela nyonso maman na biso sila lekaka. Soit division na il faut problème ezala. Il faut ye atikala. Il faut batu misusu bakende. Non, talato zala kana esengo erto kenda kolia biso nyonso. Chaque mutu azozo ata yozu kolekanga. Mais accepte que non tokei yozu kolekanga mais nga nazu quand même parce que mbongo wana ezaka ya maman Olivier moko. Babia futaka ya maman Olivier moko. Nyonso c'est sa volonté asala na moto ye donc alingi. Soki ekomo bota jalousie ekomo bota motema mabe yango ozo komona ke pembeni yona boko simba na bakisi baba domination tout ce qui se passe Sarah. Il y a toujours soukanango. Il y a un temps juste quand des eaux après un temps tout le monde a que ma camonio sont ici là. Ba la kabiso belle vie a okende boete atikala ce que to mituna ka eko maka ndenge nini manque il y a respect donc pas maman wana confiance ezate considération donc ezate donc ezako bimisa maman wana lokola bakoma ba master ba sala na bango ba jemoko boye moi qui songi wana alors qui songi wana lokola maman doit être gentil akobeto loboko pona yo do moni que non to komi ba master tu prends ça tu amènes ça chez les chiens par exemple parce que mboa ceux qui aza mutu so aza na conscience était a komi mboa a komi nyamazamba alors mutu donc aza na conscience ata on t'amène donc un truc comme ça tu prendras le temps de réfléchir pour dire mais écoutez oyo azali maman o azali boye même si na que nos sala analyse nanga je ne peux pas aller exposer maman Olive aujourd'hui bato ba exposer maman Olive sur la place publique lelo na milieu culturel pour maman a comme lokola chosifier zali bande kona biso ya les abako donc ça juste maman si la va essayer un peu de réfléchir un peu na marche naé to éviter si c'est un esprit ou bien batouanande ba evitaka ou bien ba kimaka ou bien ba monaka donc lokomo boue mais elle va essayer un peu ya ko sala moi examen de conscience so tali ba mère ami nyonso ya maman si là aujourd'hui bazala na été ba mère ami nyonso ya maman si là peut-être ba numéro koto illégal so sauter aujourd'hui comment une chroniqueuse de konabiso concert na biso moi si ndé motoda comment moi plus proche naé comprenez donc c'est un peu ça en tout cas il y a un ça ne va pas na milieu il faut bien comprendre les choses lelo yo tadi ngalapa yo pokoti na liste ya ba victime ya silo komi sujet ya mafinga na ebité ozaka na problème na sila ba analyse na yo déranger est-ce que tumbola ki sila olobaki na ba bakouk lelo ba ko finga yo ki mobali na onyoso baza ko rendre ngo 0 maele nyonso oyo ozaka nango baza ko rendre ngo 0 justement parce que il faut ba honorer kombo ya sila na ebité ba insulte nyonso tu o ba abakouk baza ko finga yo okoloba na bango nini et puis analyse nini oko sala na mafinga wana ezo ya vers yo eza but nango eza nini osala yi bango nini. Voilà, maman. Déjà, objectif, il y a nyonso c'est ça ko. T'as dit comme extraterrestre. Déjà, l'objectif, il y a liboso majeur, ça ko déstabiliser biso, ça ko démoraliser biso. Et de deux aussi, même la Bible nous dit, il faut topé saka obiso tozui. Si vous avez
reçu le Seigneur gratuitement, vous devez aussi couper ça bae oyo ba pe mena binope nzambe wana kolaksa bango gratuitement. Bazo prouver suffisamment combien bazali nakata brousse oyo bango bazali bamboa. Moi, je n'ai aucun problème nalobaka nazalaka na problème atana motu moko te na vinanga. Maman Sila, je n'ai pas de problème avec elle. Maman Dinana, maman Ursule, tout nazalaka na problème na bangote. Et je n'ai aucune vidéo où je suis passé pour insulter maman Sila, ni pour n'encontrer na vie à maman Christine. Jamais, et je le ferai jamais en aucun jour. Parce que le lot nazalaka na yo maman Sarah, vous êtes une mère. Je défends ma vraie valeur ya basi. Na fingi moi si et c'est mon yo et pas nanga donc ezani. Non, je ne le fais jamais et je ne peux jamais. Ce qui fait tout ça, Ezali, Sarah Oyebi, Mabé, hein, ce qui est côté, na bavi abat, na mito abat, pour na kolongo la Mabé, on a ezaka facilité. Les diables combattent justement et loko oyo et simami et panzambe. Et dans la vie, ceux qui combattent, ceux qui osent combattre, c'est-à-dire toi tu n'as pas Dieu. C'est-à-dire osali nangambu ya satana. Les diables combattent oya ebi que non. Muto soto tiketa mulaika kapembeni ya Sarah. Même yo o yebi combien de bitumba oh donc la gabiso. Donc yo ebi combien de prières à batuka baluka komona que non Sarah ozalado par terre donc avec ta dit. Je l'ai dit une fois. Namoko yaba émission nanga et puis non tikala kolobango ti jusqu'à ce que moi je serai enterré. Sarah, moi j'ai une histoire hein. Maman, je viens de passer 11 mois de souffrance au yoga que non Sarah, j'étais par terre. Même na préavis andakti lelo na bomba. Préavis wana nandakunanga. Je passais des moments trop difficiles et ngana lobaka pendant ce temps où j'avais des difficultés. Bonheur nanga nzambe alekisango à travers Sarah. Nalobango na ba émission nanga. Et même si aujourd'hui ndeni je peux jamais être ingrat. Il y a certaines choses que les gens pensent de Sarah de loin, mais so yeboé ezali makambu oh peut-être bato ba lobakate à votre absence. Mais les gens cherchent Mutuana fo atikala kaka ye moko c'est yango ozomona ezala yo ezala belle vie boza eloko moko. OK. Il faut que batu nyonso oyo bazo ko apporter un plus na vie professionnelle ya belle vie. Il faut bazalate. Il faut yango moni ba finga pona olemba. Nyonso na donc ezake non ndenge za bo etadio na photo simba eto finga do soto finge mingi atika belle vie. Mais comment bino ndenge boza boye? Comment bino ndenge boza boye? Pour que Bobo Bozwa et Lokomobo, vous devez utiliser des moyens prohibés par la Bible et par l'État congolais. Bozali Batouté, vous êtes comparé aux chiens, Bambois. Bambois. Les chiens, les abakouk, les chiens. Comprenez? Et les chiots. Comprenez? Or, il y a Babasi. Zé. Ah, c'est quoi tout ça la nine? Chio Zé. Et qui est bongo? Voilà la langue. En français. Voilà. Donc, Maman Sarah, en tout cas, moi, et affaiblir ngate, et nga déjà na lobaka, je suis nazala lokola musulman. Je suis chrétien, mais j'ai un comportement de musulman. Tu sais, la trahison est pas nanga et zalaka impossible. Lorsque je suis déterminé à faire quelque chose, je préfère mettre ma tête et les sangs puissent couler. Donc, si je comprends bien au fin de ma pona, belle vie caningo Sarah ou apportera. Mais Maman Sarah, nyonso wana ezaka kapona koluka moyen ya ko moi savoir o tozo la sabatu que non bande konanga o ezali mabe to tikango to embrasser nzela o tout ça maman ba combattre nga sur tous les sens nga ezana moko abenganga maman wana dans na France nazwaka toujours ndekonanga Daniel témoin ba proposanga makambo fallait ba proposer nga et belé to sola na zwa téléphone nga na cha mail libre to sola na Daniel to fandi na ye ba laksanga ba avantage ndenge nini eza mama conscience tanga ezalaka à vendre te pour que quelqu'un ayaka ka apesa mbongo da somba de conscience nanga ezaka ka ba fruit bazo kolaksa éducation oyo bazui na banda kuna bango bazo kolaksa ndenge nini bazo ko défendre mama Sila na ndenge mabe saranga lo bango mama Sila a des valeurs.
Sarah, azali na ba valeur, ndenge ba mama belle vie, baza na ba valeur, ndenge ba mama si nana, ndenge ba mama top. T'as dit je cours derrière les temps. S'il vous plaît. Moi je cours derrière les temps. Ouais. Time is money. D'accord, mais je suis ton invité, protéger nga ipé, tikelanga pe tampon nga. Te okomi na makamba ba valeur awa. Time is money. Mais ces valeurs sont effacées actuellement à cause. Ces valeurs sont ayoki hein, c'est bon. Ces valeurs aujourd'hui ils ont bafoué à cause de anti-valeurs au bazo entouré. En tout cas, si quelqu'un pense que en m'insultant kolaksa kimobola nanga quelqu'un qui m'a dit yo ta garçon na tambola makolo muto makolo garçon ya moto na koyebsa bande ko ebele. Moi j'aime la souffrance dans ma vie, Sarah. Ouais, j'aime la souffrance. Mais belé pe ba fingo na bana mibali te. Mobali pe alora tadi bo. Non, ils ont bazar na façon na bango. Tu sais aujourd'hui même ba mafuta mususu e mataka basi. Eza que non na gauche simbité na droite simbité. Na eloko nzambe apesa. Ezo simbate. Ça c'est qui asimbi boy simbi ta simbi opena nzambe apesi il faut donc à consommer na ndenge do sengeli mais ezo la consommer mais ezo ko chômer eloko ekoki ko chômer te na propre volonté na yete na moni émission aussi la biété non mais écoutez Sarah yebi na propre ezo chômer na propre volonté na volonté à cause ya ba anti valeur o yazana ngo batu ba komi ko kima parce que aujourd'hui aucun homme akoki kondima afanda na mwana mwasi lokola odonga bano finga nga na biloko na nga ya nzoto wana ouais bon ça extraterrestre wana je ne sais pas et puis excusez-moi webi mbala liboso na zo temps na batindeli nga lien mais j'ai regardé cette personne, elle est comparable à un serpent na moni excusez-moi mais je n'ai pas vu la forme d'une femme. Moi maman, vous pouvez m'insulter de l'eloti Nzambe Akoya, mais du fait que vous êtes une femme, moi je défends les femmes, je ne viendrai jamais mettre ma chaise ici pour vous répondre pour la fille Ngabino. Mais non, ben Ngabino plutôt boza bamboa, le chien, parce que vous avez un comportement yabamboa. Bozo quoi agir par instinct au lieu de agir na conscience nabino. Et so comme sabino bilo côté lobi bokoza la ba mama bana lelope bozo koluka baba labino, mais chose grave. Batou, il y a bambon, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Bamisous Bana a 40 ans, mais ils sont encore chez ses parents. Moi, je vous informe, moi, j'étais patron d'une chaîne avant Bellevie, avant Silla, avant les anti-valeurs bazo Kwantouré Bino. Quand j'ai commencé à quitter Yakolongwa Afrique, ils étaient encore bazo lukandenge nini ngana mobali fona koma mwasi ngana zana mwasi ndeni ndona comme mobali. Le bon Dieu m'a fait cette grâce na salango na beffort personnel avec l'aide de Dieu. Je pas le temps massa basa la oignon so bazanango besoin, mais moi je resterai pour défendre ma vraie valeur et ko déstabiliser ngaité. Moi je préfère bien que le sang puisse couler makila na ngai tangi je pars so moi liwa Sarah na yebsa commettre fois même babenga biso yo zela tokola kisayo toko salo boye. Je n'ai pas peur de la mort. Et si longtemps que je sais, je suis préparé. Si nabotami soukananga le meilleur. Kobenga la mort pour moi non boti te dans tika. Meilleur. Bazolo makambo ezana nzela. Ezana nzela mais kolobate que je n'ai pas peur de la mort. La mort otiki lingani. Ça viendra donc avec le temps. Oh. Tu sais, somo ya liwa ezalaka sono kufite saka soki so kufi somo wana ezali sosote etikali muto do abomi yone muto atikali na mukumba parce que cette personne finira toujours par yakolanda yo. Mais restons professionnels, ba vie privée oyo ezanango na tina te bande konanga. Moi en aucun jour je viendrai pour insulter une femme. Atabino ba yebozo finganga bo multiplier les efforts. En tout cas, bo luka ba injure mosusu. Ma famille est pauvre, mais j'ai été bien élevé. Bien éduqué. Bien éduqué. Pas dédicace. Pas dédicace. Je salue tous les Congolais. En tout cas, je vous aime beaucoup.
que le bon Dieu vous bénisse. Bolongwa na milongo ya ba anti-valeur, ça va vraiment nous aider. L'obitozoa génération mokobo ya malamu. Vous savez aujourd'hui ezana bato bakomola ke la Congo mboko Congo et kobonga te. À cause il y a le comportement ya mabe peut-être les bato mokobo tozo tala bango tozo komona été bazo ko incarner mabe oyo ekolona ma pomboko lobi e bonga te. Mais moi je suis un chrétien, j'ai l'habitude de le dire qu'un jour le Congo et kobonga les anti-valeurs c'est ici là. Et puis ma Sarah pendant si ça bazo pesa bato mitu makasi mususu ça baye oyo bazana bambongo o bazo ko soutenir les anti-valeurs et continuer ko keli boso. Mais Dieu est juste. Sarah, même nga t'a dit, j'aimerais prendre l'exemple yanga frère nayo. Na mwanda kunanga wana. Oh na benga ngo kinga kati lokole papa na biso Kabila. Sarah, aujourd'hui si le bon Dieu a lobby, oh ya tchekati na ya motu ya soki a retiré yango kak. Même mwanda kwana eza nango de l'autre côté. Frère eza na UB ya kuna eza nango de l'autre côté Sarah. Alors nous devons préparer notre intérieur. C'est pas l'extérieur qui compte. Si vous voulez faire les choses pour impressionner Josué, pour Josué dans mon ageno ah maman Sarah sali. Mais katina yo eza bongote Sarah osa musala punda. Ba bengango courte joie. Courte joie. Merci beaucoup Tadingala papa pour la courte joie. Merci na bande konyo stu bolandi biso. Tokuta na bino l'émission Ezolanda. Restez branchés.